Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec les adultes. Rendez-vous nous allons chaque 2 semaines. Rendez-vous avec. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez. Votre humble servante Zizou Zidane Zeita Mounene Ndenge Bolingaka. Lelo toza na Kitambo croisement Komoriko Équateur na Miranda Lingerie. Toye lelo ko solana bino lelo bomona invité na biso oyo na lobaki na lukila bino ye ça fait un temps, ça fait un bail tozo mona té. Ben toye ko mona parce que ça ne va pas chez nous la communauté na biso ezo simba vraiment milité. Donc voilà la raison pour laquelle je vous ai déniché Mao Givoulé. Moi j'aime bien l'appeler Give, la Give ça va. Ça va bien. Big Z, donc ça va. Ça va bien. Mao, ça va. Et ça, bon, tous ensemble, hein. Tous ensemble, tous au lobela. Ça ne va pas dans la communauté na biso. Yo zo monandé ni ba vent on ni zo kende ba makambango. Toujours bien mis le lot par rapport à petite sœur na biso, moi na biso, leki na biso. Ouais, outi go bima pesa li beau temps na ye, mais bon. Badongolo miso balinka basa neti kaka yo okoko kansani na lité on a la personne de Gladys Aïda. En fait merci nana yo ndingo commencer na l'émission na lelo et puis mboti na badono sto ba Holanda biso ngana lobaka que omoni na lobango chaque fois que congolais azamuté mama be mama cha moi tsemba ngo 6e chantier za pambate congolais za vraiment muté mama be surtout ba congolais ba vanda kapo na hôtel kaka o ekende ni kapo anu ka mutu ozono pe loti donc ngana no lo ba pona likambo ilekeli Aïda na pona bande ngono so bala na biso ba fan so Aïda en tout cas bolimbisa e bo comprendre que bolingo mema biso na esika mo boye o comprendre donc yango fallait aluka oyeba so nzamba alingaka e na ka nze mo yemba bongo me alingate so nzamba alingaka ta so yesu alingane nga mwa nzamba yaka tengo to comprendre bolingo ezanini lokwa atika olingate to comprendre pe bolingo te tilo ezanini ezaka muto olingana ye opesi confiance bino to sala boye entre bino okasa ko asikron etika entre bino bale parce que bolingo ezanini mais so bolingo pe si nango muto na za capable ya ko bomayo ya ko bebisela onyoso yayo parce que boza li souté pour mutu musu na sima alinga ote. Et c'est nécessairement mutu bozate boza li souté. Il y a quand même des souvenirs, autant que vous vivez que vous avez des souvenirs. Pourquoi vous aurez des bons souvenirs au bois qui et puis au linka au sam mutuana mabe. Au gagner ni c'est dû à quoi banan bazara l'impression de tension ana. Et ça dû à quoi? Et ça dit à mutema mabe. Le lo ka bon et la qui c'est que nos temps bazaki ensemble alinga ki na linga soloté. Aki ka pon intérêt mo boye. Donc ayaki na vie Aïda pour Aïda za star. Pour y pas pour des ana yebani déjà. Ah OK. Ayebani des ana ça yebani. Après on a quand na mona niveau na comprendre jeune garçon vous ça m'a salité boye. Donc la kisika nzoto amutu. Yo be ba photo no Aïda za ensuite biso beto za to songa Aïda. To kina makambo. Mais lobi na lundi garçon il s'appelle Chris je crois. Donc il a contredire abi yena na mona Aïda té parce que là bazala jamais na relation amoureuse na Aïda. Excusez-moi, bazala jamais na relation amoureuse mais Aïda lobaï que bazala qui vraiment s'occuper et tout. Bon, par rapport à ça, c'est quoi Azolo babongo pourquoi? Il ment ou il dit la vérité? Mais franchement, disons autre chose que Aïbi et Loko ayako lukana vie Aïda. Alinga ka yebana parce que ce Aïda lobine lokuta. À quoi boya répondre Aïda? Hein? On répond Aïda pour ani. Si réellement yena Aïda bazaki na relation amoureuse jamais yé Aïda rotinde ba photo. Donc si vous avez dans une photo, c'est que vous avez une carte. Bon, le gars à lobby, Aïda, c'est la première fois, en 2018, il a publié Aïda. Donc, il y a un photo Aïda compte Facebook, il y a un piraté la photo Aïda. Aïda, il y a un garçon qui a un mot de passe, mot de passe Instagram. Il y a un garçon qui est à Londres, il y a un garçon qui est à Aïda. Donc, il y a que le col à bazan a bango lisu na bolingote. Ndalinga sala bongo ayeko likana teva démentir parce que Aïda tangina kombo ne donc ça na moi sikuna
à cause de la moitié moi ça est-ce quoi mon ongle ça la bien entendre ce quoi l'équipe pas démentir moi ça garçon au Christ qui est censé à rien au les na TV bon c'est justifié na TV donc yo moi bi relation vous avec na Aïda ce que le bien parce que baptisé trop amiti qui bon pourquoi celle ba photo ndingo na appelle que blessé batu ndi à l'équipe le ko la bana miki ba se prendre Aïda minga ça pina moi muke à l'équipe à s'excuser devant public ou la mais c'est pas dire que non il faut aller na TV à ko démentir Aïda après Aïda soit les na TV anolo makamno franchement il y a starté azaki boyfriend na donc sur ici les sinon quand ndengona ça sert à rien à publier la photo Aïda so azana mususu abomba pour na monde ya sengenda bandota l'avant bane auto supporter li pambolia moninga so apambwa mito supporter ezatan Aïda oui to supporter ezatan na ye msala na zo sala azo convaincre moi nzambe kuto ayaki batu nyoso balingaki mama bon siko soki yo moni ko sepelaka non Aïda te ko approcher Aïda te oya lokola mi apoko menemi na ye non c'est pas bon moi nzambe ayaki batu nyoso balingaki te donc mutu nyoso pe olinga na ye Aïda te bokoma ko kena wana ba comparaison Aïda na buibui bon moni ke ba succès na comparaison na ba cheba on a même scène et puis même wana comparaison on peut exactement comparaison moko bon na ebité ba fana biso emo bazara penda les gens na bango Aïda na buibui comparaison exact Aïda na jeune buibui ça na jeune et puis buibui asa doyen na scène biaka ya Aïda bako comparer te comme et ko pesa buibui mutema mabe envers Aïda mais rien qui pas moi non qui partait mazam mutu parce que moi ndé ba fana biso ba lobaka ba comparaison na obi ke ba semro buibui asa qui touché parce que ndeko supporter je na Aïda te oui parce que comparaison les pe ko lobelika mingi même tel kata que mukolo o azali kinanga nessa batke o ba kanseza yango te voilà buibui ba jeune Aïda donc ça que bandi on a biso balanda biso ba comprendre biso ba pesa biso temps tout ça musala nga pesa likambo Aïda et pas garçon en tout cas a sali vraiment mabe ce que ça y était mtapi bien Aïda alors pourquoi a garder toujours mot de passe ya bani ya réseaux sociaux Aïda parce que yem ta gérango pour balobi déjà batu ba se désabonner hein parce que pesa qui passe na ma maman chérie hein Charlotte aussi depuis Irlande puis na général Justin Kabiesa qui vraiment ma mingi ya komona benga lobinanga mais qu'est-ce qu'il y a mon na Aïda salinine vraiment mon na Aïda saline bako sali bon deni Aïda bi na page wana bo se désabonner na bino parce que wana eza nango été tika na ya ba pirate bakomi ko luka ba nuirier bakomi ko nuirier aleka ki alobi wa ko koloba non ngana lo baka que bande ko na biso balanda biso to ba mi na biso o ba ka vers biso lokola ba boyfriend na biso ba e ba ke tozara na ba famille tozana ba famille makamnyoso elega na télé ba famille na biso pe tala ba TV o et tala pe YouTube tant bo sali kama mninga we ba keno azape na famille azape na bana azape na bayana baleki tout ça na famille ba papa na ba mama bazali tant go sali kama bopona muto oyo sepela na ye ata yo linga kete bandi ko mususu balingaka po tozana ka pona muto moto toza pona ba congolais donc ça sert à rien ya aussi eloko moi ndi ngwana ko nu kam ninga izaf mabie minité sala mabe ceux qui moya ko changer ça ba sala biloko tant osengi se ozana posa nango mukolo posa nango osila oui facile kat et normalement makamon pende comme que mabe give ezaka question eza conseil d'amis hein ouais to so ba sengo pesa raté donc pesa na oté parce que mon kile baby nango non on parle de ça pas parce que et c'est comme Aïda ndé to ba c'est pas pour rebelle non na si le moment ko Aïda parce que yango des actualité zo lobama ndé na lobi na sens wana po neti bon mon amtebi relation na ye d'ailleurs bosoka tindela ngai na bloquer ce que tu as le soutien ba tindeloni amen na bloquer ce que tu as sous des potindela ngana na potango to as sous bien te comme yo ba comme la msala des makami osali makami osali wana mutema et ma petite tension et que likolo hein pas même la motonga kajoka parce que talaka yo vraiment makambo des okende ndeka bo sepelate ndé bo sepelate welcome yango na mbi mao qui voulait la give azoloba en lo à large vraiment ndé toza bo une question pertinente mao tout le monde est monene makasi boni obali monene oui obali mao c'est qui makasi boni ndo obala te non na c'est qui pour na ndo monene na zap na monene mingi te oui, mon nez, il y a un simi de pas maman Charlotte, maman Charlotte. Merci beaucoup. Les chaussures à canne, la ceinture à canne. Merci beaucoup, maman Charlotte. Donc depuis Irlande, na joie qui n'a pas payé. Il y a simi de singa, il m'a au kondi makasi boy. Il lobby.
mais le long à mon nene pe na mon sunde musi on don tout na ko devait question na ngate la give il faut ça biso na que c'est quand on nini au bali ou bien ndeni non na balité sauf que nazara occupé mais na balité mais naza mutu nanga bon tokeni ka ida toza na kati ya makamba ida mais toza na mao givule n'empêche faut to le la payer mao ozo évoluer ndeni nini siko ozo sala nini elo ni oko kometa na ba ndeko bazotala yo obalukaki yo pe bamonyo pe bamona na bango yo mais bamonyo lelo pas Zidane donc ndongo ye pas Zidane elo ni oyebisa bango par rapport ya yo nano yo moko na mao merci Zidane par rapport nanga na esaka bandeko ba s'abonner massivement à Mao Give TV base information nanga pe kuna kalamingi les secrets d'un homme déjà tocha première partie na Mao Give TV to tonaki montage PC donc kalamingi tozo chango ezo volé nango normal na mode confinement kaka toujours ndako et puis répéter moi ça les actes moi plutôt bana activité un peu les actes mais tu comprendre que confinement ngo abiso zo bakisa maka ezo kende kaka plus to va na ndako ba chaîne ya okangama to bito travail quand de moni to bundana ba émission donc ça va nga bien par la grâce de Dieu sauf que partout ba téléphone na mutunyo so eno so na ba groupe WhatsApp mo na ka ba blog na sala na ba ba publier donc c'est à dire que non aza au top nga no biso aida kokipete comprendre que ça vie na vie tant au chocoli au commis responsable tout temps au chocoli dans le monde ya bolingo il faut s'attendre na nyonso ata ya boyete ya ndenge bimi ya ba photo bo monsieur ko bima ko ya pure oyebité donc ngalo bakaka aida ko kanga maboko te continuer na mama ndenge continue on a continué toujours ça makamna na ke en direct na Instagram ils le 17 na ba 21 je crois na moni aleki na nini ya page ya moi Simon Bowana donc c'est que ça va déjà ngala banaida kolembate ko kanga pe maboko te continuer na yo na musa na otala liboso kokisia mission na yo onzambe ya tindelio en fait donc aux autres à travers musa na do continuer kolanda te elembisa opete elelisa ote yeba ke mobali aza muto yo alinga makasi so ba tika aotika mabe so ba nurio abomayo il faut s'attendre na nyonso wana siko longo na compte musala ke na compte bolingo comprendre que bolingo ezana ndenge belé o ayo so ke pesi bona ndinga bongo donc kolanda te mais ceux qui garçon à répondre le sous aida ko répondre te ko fula été mama kasi ezalaka ko répondre te avant na kimia ami lo la team ko lemba otika ceux qui pesa biso kanda biso ba yano ba maman no tang ba ko tango le to sana ndenge mususu mais pour l'instant tikala calme bois qui sango aza mutu bozaki ne bien donc limbisa en fait limbisa alimbisa parce que biso tozande tozabo tozaba chaîne to défiler na obenga ida siko aida aoya oloba pourquoi to kozwa ida te to ko pesa likamo bien to ba to pesa en clarté ça la bien pour nga bon nuire asali nini asali le président que na ba émission sur internet ba benga ye wana akeba ba benge po bango basala ba vite ngolo ba ida basali boye ba tala ida po bala na bazui ba vi na bango mais sikoyo ezo sala kezo fula sur likambango to pesa ngo ta mois 2 semaines une semaine moto te bomana ngo a répondre te ale kapi na télé mona on te siko po sala émission par rapport à ça batu baleka ba finga na ba TV na redo mko moko te na répondre présent ndeng na ngati faire rater biso makasi arma makasi na moto pe na za na solide eza ko répondre te et monsieur elobi répond les imbéciles par un silence vraiment franchement moto ya lobi ne ba bêtise pour répondre te asali ba bêtise pour répondre te pour l'accès aux à la hauteur oza likolo makanisi na ye otamboli likolo makanisi na ye oza azana se makasi na place publique okoya koloba n'importe quoi te donc voilà ida bana za mécontente na ndenge ozokende ko répondre botika ye akoya koloba biloba loba mususu ayebi na ete na se akana parce que aza choqué aza émotionné aye koloba n'importe comment donc aye koloba n'importe quoi devant batu et koya kosala susu mabe makasi Mao il voulait par rapport à Makamoka Nezokene parce que batuna minute ngonga oyo les gens n'ont pas besoin de ça batuna besoin d'angoté Makamo tozo sala wana boy na boy batuna besoin d'angoté batuna besoin minute ya repentance batuna besoin neni to traiter pandémie to longwa nakati eloko ekangi biso eloko ekangi bana nzambe to longwa neni to bima nakati eloko wana
eloko ndene oke musika na biso nde ero bato baoluka ba solution na bandako baza bandeko mosusu baza te na corona bazobenga na ba telefone nasa nde nini nazongisa nde nini moi ai moi tangawisi nasala ngo ndeni citronelle nde ero babiloko tokopesa bato yango wana bato bana besoin nango il n'a pas besoin de ça aux unités moninga oke ko poster posa nango nini est-ce que bato bana besoin mona unité mutu ero bana besoin nango te bana besoin nango te ils n'ont pas besoin de ça ba couple kutu nde eza bona mito baza concentré na makambo na mutu baza besoin na makambo wana te donc botika mwana na ida eza ton na ye bo supporter ton na ye bo supporter succès na ye bo supporter mupepe na ye donc eza bon eza ton na ye eye tozwango ndengo wana la give to l'équipe mukie na mambaida so za na moko suka ko ba mambaida ko to les cas sinon on passe au vraiment eza non c'est bon on laisse qu'à garder silence donc allez question et monsieur pas le blâme bon voilà botika kwa mbouye boke kozaza parce que tozaki pe na capacité so ke kozaida mais tozu était pour te aider toke koyoka était pour te aider soit ça le ba mbala moko ezaki erreur c'est bon asa lobby AFC ba fan na pe a lobby ba to ba se désabonner na bango na page wana po eza nango été ba pirater page na pour que ba sambisa mais bo sambisa était au contraire sambisa était bon il y a moi muke pa bonne ça fait bien bon mais ce qui on a la a lobby abi photo na mususu eza été pour y en tâche de beauté mo ah mais ce qui est appelé là c'est que ah n'est bien bien mo te osamu c'était osé mikolo ba flèche ezonga yo tindi flèche bonzamba yo do yo kepo nuit est-ce que garçon était à ma be po ekene po nuit aida nzamba sali OK et sala ye bien donc aida sois calme ma chérie zala calme komi tumisate eza bongo kane na ocholo ba monde ngo ye ya monde moi pasi wana za ku oze bandeli Ofuta makambo ndenge na ndenge donc nzambe abomba yo azongisa bato so sagesse bato intelligence esika azali soki tolobela ye parce que azana mwana moko aza respect ya botosi makasi aza poli mama aza mama yaya aza yaya so obengi aye donc likambo ntango ekweli ye il faut biso mpe baya ye tosoutenir ye tokotika ye te parce que aza mwana moke akotepaka na problème te bamonake biso bato tozali tomesana koboma bamoto toza na mpona koboma moto lisolo ya afar ozokipe poste nini na afar na afar naza na relation publique naza relation publique na afar est-ce que vraiment réellement afar ezosamusa mpona moni mpe ekoti mwa social mingi en fait mikolo le quoi depuis na bilaki ça fait 1 mois on a participé vraiment dans la réunion dans un groupe sur WhatsApp naza penda na page penzate mikolo to sala nini mais on a ebi kandi to vana banda ko je crois après makambo to vandi boye après yango nde to zo programme ya bien mais sinon afa eza aidé moi ya bien ba femme artiste ba raisonner ki ke tout ça la tabongo to sangana souci na ngai ezala mingi na fa que to kene vraiment na objectif na biso na bit auto bandaki eloko na ninge eloko moko te e bimisa biso libanda ya projet na biso to dia vision na biso ngana osinga na ba maman nyonso ba femme artiste comédienne ba femme artiste en général surtout na ba comédienne parce que ba on est ba mingi na fa donc ya muna mutu aye ba vision ya fa muna mutu comprendre afa na fa to lingite ba ya que c'est beaucoup tellement de trois boba no vendre la makambo ba asali bo to asali bo ba kumdia ko loba mingi moi na bota misika bo pesa e chance afa ke na ba ambition nango après nde to e ba nini to ko sala na yango mais sinon eza idée mo ya bien ya osanga na basi ya théâtre eloko na ngai nazo regretter to na osenga mingi eza que bolingo oto osenga na fa eza la bolingo mo vrai et sincère parce que le oto monara nazala na kingandi tant kingandi azate kingandi nda komi sujet na ngai ya litongi ya place nazar eza vraiment bien te au moment où dans le mabe na tant okuta na toza bien tant okuta na fa toza bien apparemment le ko na par rapport à quoi parce que pendele le mo boye ke ba 2 3 est fa 2 3 so ba sangani ba otonga mususu non na lobi yango par rapport na lobi te ke na fa ba ofanda ba otonga na lobi na fa ezala bongo te parce que batebele Zidane bazozela afa na shit mon boy batebele bazozela na fa moko alongwa to misat ba longwa ba kende pour un jour na lobaka ngo na jour ya sortie officielle na biso auto salaka na bi afa ndenge za wana batu
o bakoka na bango makambo te to bato bakoko supporter baninga te bakoya ba région bino na phare et après bakei po basaka lokwa bakaboli ya fa to babomi ya phare alors biso les a vision na biso to lingi te lokwa bon et ande na lo bana ba femme artiste que tant to sangana na phare to yebi so sangana pona beat mo boy alors beat yango tant toza to sali oyo photo sala pona phare mais tant bato phare bazate bovande sika mobo et c'est la maso na bino moko libanda ya phare donc ce n'est bozaki na ba ranking na libanda tant boye na phare carrément il faut to solo la poto za même morale mais ceux qui binemi za na phare to za même moralité donc koyoka na ezala pendant 100%. Donc nous on sait nzambe a aider biso makasi lokwa ma présence biso à moi si à pasteur a aider biso penda tant basambela na penda si ja phare acha ngo penda na mabondeli pour que nzamba aider biso na phare to za même morale. Ma patience lokanga na Charlotte na ville de Charlotte aux États-Unis au comprendre yo posana katia phare aux maman phare donc sika bozali au comprendre ma ogi valobi donc bino pe maman pasteur yo posa maman pasteur au tiarape à phare na mabondeli pour que à phare et kende liboso ezonga si parce que ko sangana phare Zidane eza na ba makambo ebele na kati wana o afa ifa sala afa azana avenir mo boy mulai bande ko ba pesa chance basi on ba s'adhérer na phare te baya pour que to travailler pour na phare et kende liboso pour na lobby ya ba maman ya théâtre voilà donc afa et kende liboso pour na lobby ya ba maman ya théâtre to ki maola givning a oti koloba bandeko to moni pe bomoko ebima bomoko ezali pe bomoko toujours bosangana et uti biso to uti ANTPC ebimisi bomoko ebimisi afa ebimisi ba bebele ezali ebimisi ba tokanisa donc ba na vision na bango tel ka faire ezo renforcer ba capacité à moi si et puis ezo bunda sur autonomisation de la femme oui. Donc voilà siko loko ya bomoko ozomona différence entre bomoko na afa parce que oui afa eza basi bomoko eza mélangé maman ba fa ba na bomoko ba na fa mais quelle différence ozomona par rapport ya physionomie ya association. La différence c'est que afa na bomoko ba na vision mote oui ba na vision mote afa azana vision na bomoko azana vision na bomoko na se pena mingi parce que ba jeune baza kuna baza na volonté puis na amour ya bomoko donc bomoko toza toujours kana beat moko oya ko soutenir artiste et comédien bomoko eza pona ko sunga to ko assister moninga au comédien azana passe donc passe yango ezaka ya maladie te passe ezaka ya liwate passe makambo ezali pe ebele ya passe mutoko za pe na problème moko boye ozo comme ta partager na azavement na ndako avant azavement na ba soucis na ba inquiétude ebele baninga bakoya kotala ye ba assister ba sololi ba conseiller ba PCP mo courage na baninga esala pe bien omoni nde soucis na biso to na besoin que non tozala bien tozala uni parce que dans le monde du théâtre c'est na luna loba pe ndenge ya bosolo bolingo penza ezalaka mingi te malgré ba association sto sala na poka to benda bolingo wana eya na kati na biso bolingo ezo ya nango entre nous na lisanga boy mena mitema bolingo ezala te parce que mutu alingi mutu akoleka jamais le na télévision aloba mabe ya muninga na yemo boye o aza même bazana na groupe moko peut-être bazana association moko mais leki na télé quand je te parle ba mabe ya mutu ne sam muninga passe tandis que boza lisanga do bolingo wana ekukaka kokoma na bolingo oto olukate nde yango tu photo senga kama wanzambe zali ko na biso pour que nzambe nde acha bolingo wana ya solo na kati ya bato ngana lobaka ceux qui muto moni ki olingaka ete ko approcher ete oui c'est ça ko approcher ete parce que ko approcher muto lelo olingaka ete moni zana salibo zana téléphone na sala moto au moins keto comment ba keto wana dans le so le cause na keto wana éviter na bato pour vivre bien bata keto do mo na bango ba mo oui parce que le lobo sona mutu bien mais yo na keto no envers mutu wana yango mabezo zala trop na musana biso mabezo ya mingi pona keto wana ezoleka makasi olinga mutu ko approcher tenga net singa na sepana ngana ko se plate c'est trop dina sepana mutu te bon par exemple moi makamno si ekena te de pena ngai donc ngana yo esimba te na te na approcher pour lobi na tika yo esa ngana to kabwana te mala mutu pesa na ka bonjour parce que tu as ba collègue
mais ceux qui maquillent en aussi que tous abaninga tous abaninga moko likambo ko entre nous entre ngana muninga to sango entre biso sans que troisième personne ayeba ndiki ki muninga malamu ngwana l'autre ça ba mi na na problème mo botan on est partager on a Zidane ebi que non tant le bon Zidane a le balanga boy na moment na okuma soulager na problème na ngai et non tant Zidane le balanga bon sur na zate Zidane tika lisusu na suzi abedi so na suzi wana comment dirais-je voilà c'est que au kaboli passe na ngai te po yanga ni fusko ngana yo d'autant que comme il y a troisième personne c'est que ma bezali donc ngana nsenga ka na ba comédie qui tout ça que fort ya to misa ilo no ba misa na kaka to misa depuis Kitambo Komoriko sur Équateur tozana Miranda Lingerie bilomo bomonde ezali dans so kiti moi Kitambo mo ba poto re otala ba goût bien ezali donc il y a surtout cano là ça fait plaisir ma tante Georgette Mbwangi, la femme de quelqu'un, de tonton Feli Mbaki, la maman de Chico et Padou. Et ça lui fait plaisir dans la famille d'Inzanza et Koyamba Mao Givoulé. Donc tout na Mao Givoulé question moko. Mao Givoulé na monde na neti mambozo lo bana o linga mutute kwa prochete. So monde na lisepela note na kwa prochete. Na le monde vraiment au rotanga vous monde na que bana keto. Na kati musana biso. Na musana biso bana keto. Ah eza pas en tout cas na yebi non eza nango baloba na bango pour muta changer na oui baloba na bango mesiko neti nga bata ba keto wana na kwa prochaine mte pona ba keto na ye wana ti metango lo na ba oyo ngana ko déjà zali mais bato santa déjà bazara nango bato na santa na santa ngana santa te mais entre bango na ki amitié bazala ba mi mona bongo omoni donc c'est entre eux nanga bunangai otanga na tembale ti ah mao banga makasi bon do changer neni so yemo ebinete kazanga na kieto changer neni Zidane na ocholo bango awa net ba mona même pas corps tu es habité en toujours zela donc toujours le avant enterrement ba développer c'est vraiment ya moto ezaka que non moni pe makima mimi chikeva on toza proche vraiment ya malolo ozaki proche ya malolo so ko en contact on peut ça biso vraiment vraie information qu'est-ce qui s'est passé ndenge ni boko ça confusion encore tout makamon mindele ba ça biso kuna vraiment to comprendre to éviter dans une image moko mao comprendre mindele akati mutu oxygène mutu wana abunda na ti liwo ya kokuta ye. Est-ce que vraiment ils sont normal baindo ba flèche batinde la biso te muto baloli yango nzambe muta baloli flèche côté na bango mais na biso pour mes amis so muta bela ki hôpital ba osa ba biloko ndima mais au moni ba comprendre que ba komi na suka nzamba juste Zidane ba kosa nyoso ba osala wana mais nzambe lilo ba suka uté pa nzambe muta be ba rito oxygène ba moni pe muta na pa bika abimi na pe na oxygène wana komana wana et ça les manango nzamba za capable au salon tout le monde a le ba témoignage les ka ebeli awa mona muto sali inani na oxygène un jour muto na abiki donc mindele de ba mindele na invité nzamba limsanga ko bandaka na sepana na bango na en tout cas munde pe na sepana même ba o bazaza ka na sepana bango ngala na zaka hôtesse de l'air na hôtesse d'accueil pardon na RVA bande ko yena na son donné ba ofana na mona bango en tout cas baninga na mususu ba CV bana tono travailler na bango à l'époque ba chef de show bango ni bano ko yamba bango minga bina mundila en tout cas na sipa na bango na ba sola ba ai na bango na lingana nga ngote mina na ngana lingana nga bango te mais batu na bango pe ba lingana bango bazali donc ngana mona bonga batu monde ngwana po munde jamais ko ya na solution na mboko na audio moko na batindelinga ezaki ba elekaki na RFI France 24 quelque chose comme ça mundele moko journaliste azo poser question par ministre moko alobi Afrique le kola ba boya vaccin na bango ba s'attendre na le pur goya te biso nzambe mutaza tan niveau mutu alors ba on a média à l'aise donc alobi ngo po biso ba africain to yoka to ba ta to yoki to vaccin na to zoate bon temps ba ole flèche M biso to yeba di tant to lamuki ba comprendre que biso exact to banga bango le soute to kena bango boti na suka denga okena biso ti na suka ta ba konye obundation ngo ba na nzambe boza distraité to telema bala nzambe to tema mabondeli parce que l'air est grave donc on a mis sur télémi à olonga te parce que biso basi ba bundela biso sur la croix bundela so pe to longa déjà sur la croix voilà tout est bien qui finit bien Issa Moulimbi depuis Israël l'artiste à service location musique nyonso tourné bozomona ils ont marché toujours kitoko depuis Israël l'Inkebe na Israël l'Ifenya depuis Israël la pesibino bambote ebele esika bozali na mbela ki bino lelo Mao Givoulé la give comme j'aime bien l'appeler
Tosoli vraiment na makabo Italie, sœur Nabiso, consort Nabiso Aïda, notre petite sœur, notre fille Aïda, bien-aimée Nabiso, les attenaye mais balingi banuirier, vraiment botika. Deuxième personne à ça sous les cambanate parce que les a même péché. Namiso une pauvre fille, la pauvre. Azo bundana kaka elle est orpheline en plus. Azo bundana nzamba pese moi opportunité. Pese moi opportunité wana afungwa mi botika ya funga mabotika ya kende. Boti okangele ba porte boza bato mokili, boti okangele ba porte. C'est comme ça biso lokwa bakangela so ba porte te. Ya mwana biso pe toko linga pété, mutu moko ba individu moko akangela ba l'équipe ba porte to bandeko ba porte oyo ko pesa me bango. Donc voilà. Tozanaka toujours pour na moto. Voilà, merci. Give un mot, numéro de contact, sur pesa un mot. Na ba fan na ondenge oyaki lelo na epa ya Zizou Zidane Zeita Munene so ça ba merci beaucoup Zidane. Numéro ya téléphone ezaka oyayo so ba bengi bazana baonga azananga et non senga na bandeko ba s'abonner na Mao Give TV ba s'abonner na Mao Give TV. Na pesi mbote belé pas l'homme babé pas l'homme blanc Philippe Massaro depuis Panama donc confinement kaka donc voilà Philippe Massaro mbote na yo donc mi batela kona oyo na libanda ezo bikisa te surtout zala penda na ndako donc mbote na bandolo so wala na biso na Civic Gifu le motema to semi-can depuis Djobour. Maman na Faith na bébé King na Myriam Omar motema ya Christian B na Djobour kama nga Nathalie Chiamba na Djobour na bandero sto ba okaza ola nga lingi bino mingi je sais que bwana ndako bomi batela penza makasi po après makambo to kana susto solo atoza kane tozana bino kana lingi bino mingi. À toi Aimé de Kaban, on les passe à Fashion Zamba Liège, Moulé Sabana Congo. Motema j'ai tout givoulé de longues jambes, il y a Mimi givoulé, famille givoulé Mobimba, Megaboul givoulé, il y a Noël Itamba depuis Belgique, il y a Rosie Tamba, Kababé Togo Aigle 1 en Norvège. Donc Binonios Yves Mavambo, le jeune patron depuis Allemagne. Donc voilà, Allemagne noire, la piste beauté, la carte Allemagne. Merci de nous s'abonner massivement à Mao Give TV. À très bientôt. Les secrets des noms, vos ongos, à Mao Give TV. Merci beaucoup, Zidane. Voilà, merci à toi, Give. Nandingo répondre à la question. Ça fait plaisir à Gabi Sanafou, mon ami de Ndani, mon ami de Dédon. Philippe Massaro, Mbotenao, Etiko Zali, confinement toujours. L'homme blanc. Aminata Mouteba, Mundele, Nanga Obéon, Mundele, Posa Mundele. Joël Akele, ma copine de Ndani, de Kati. Donc, Kati na Kati, ça y est, Kati, vraiment ma copine, Yotikarangate, Jeanne Badjoko, maman Isaac depuis Londres, Anna Mokaba depuis Londres, on a fait Bambo Tebele, Belmont Tsumbu, on a fait Bambo Tebele, Bana MBV, Mutuel Bana VA, AV. Apesi bango so ya géri tueba depuis Londres Bambo te ebele bozali banda Jomas Mansan pour Bambo te ebele depuis sud Chichi Kouzou na Afrique du Sud na pesi Bambo te ebele vraiment tous à la bien Nathalie Villa motema Pichu Santiago pourquoi pas los des osnaye musunya misunaye papa Pichu Santiago bango balinga bongo ça la bango bien makasi libala bosembo. Joyeux anniversaire encore à toi, nous vous fêtez au salé 40 ans, c'est pas donné à tout le monde. Merci à toi, la patronne Nathalie Villa. Depuis Bella, maman Luketo, la miraculeuse, miracle, ma petite chérie, Metapinga, 2 minutes après Mimi, la plus en beauté, Gianni Fire. Mon yaya Gianni Fire, Franco n'a vu ça, Franco va confirmer. Donc, je vais sur beauté, si vous allez. Merci. Si vous avez aimé, on va se retrouver à la prochaine. Donc, merci.